papa batelemi bamama tofanda te bebebe kwa Shaba Kasongo Shakira Beton Irene Masiandoki Yange katana na bituma bazuwa yo bundisa ngai ya 5 ans jamna bamana modele tina pamia ibe Masiandoki ena koma kubanga o kwanya Amange wa mokosa kilima goma Giselle Irene Masiandoki wa mokosa akusana kwanza muna wa mamange wa Zuwa te poto leki bino na musala tokendaka bongo na Tisha Blessing Hand Mère Loboko na kati ya Londres balobi service traiteur ya kano ya propre ya qualité internationale ezepa ya Tisha Blessing Hand Mère Loboko yo mutolingo salisa feti no ya baptême anniversaire mariage au Saint-Valentin journée de la femme matanga olingi balambela obiloko ya propre ya qualité na prix ya bien benga Tisha Blessing Hand Mère Loboko akangi masolo na Londres abimaka kendaka pe partout yo pe mutozo bala nao na France na Belgique na Italie na Suisse na Allemagne ko hésiter te kaka na numéro ozomona benga Tisha Blessing Hand ayaka service traiteur oyo tozo respecta ngo makasi po musala nango biso sango deje kenda bo benga na prix ya bien obongisa feti na okozala jamais dessus Tisha Blessing Hand ndenge bozomona ka banzungu ya qualité onde konanga ato bengisi wapi akoya na biloko nini nyonso bobosa na te bande kwa Londres babi Mère Loboko alambaka pe banzungu o mwa bimpiatu o makaya bupondu bana Londres oza fatigo linko lamba te yaka kosomba biloko deja balamba epa na biso tabaya sur kwanga ya propre to lamba kanyonso e pesa zuwa te poto lekibino na musala Tisha Blessing Mère Loboko anzambe. Bonjour, bonsoir, Nabamouré Zignon, Soba Mesana Kolanda, Irene Masiandoki TV, oh maman abino et la cabino, kakaba histoire vraie pour essa la bino bavre makasi, nabanda kunabino, partout bozali nenge na lobaka nzambalola, apambola bino, pour na patience, na fidélité, na confiance, nenge bozelaka masolo ya Irene Masiandoki essa la vraiment bien makasi, yango to ebisaka bandeko nyonso bazolanda biso, partout ba oh nanu ba sabona na sitiote, bo s'abonner au site ya maman binoba o déjà bo s'abonner bo partageaka et ça la vraiment bien makasi parce que biso to selaka proverbe 19:20 ndenge na lobaka biso to betaka masolo ya solo to betaka aubergine te to pesi merci na bande nyonso bazo soutenir biso ndenge to bandaka na sponsor officiel Betty la patronne na mwasa leki mibali na mbongo ya Dorte Achille kapesa ndenge na lobaka respect na mama Vende mwasa ya mebla Vende ndaku na verchache ezalaka yo Betty la patronne moi celle qui mibali na bandaku et ça la vraiment bien makasi to pesi merci na porte-parole na biso ya mayele tazi vita imana ya papa trésor chou na kati ya bunde sebalobi Anastasie vita umela to pesi merci na Eden marché na kati ya Londres bamoure na bamourez boyo kasango ya Eden marché ozalaka na poto olingo tindela ba famille biloko kolia na Kinshasa lokola fufu loso madesu biloko nyonso okolinga miliki benga Eden marché na kati ya Londres logo na ezalaka na bemission na biso parce que biso to sala ka publicité na numéro ya Eden marché zali plus 44 74 82 38 23 59 so komi mabe benga biso tokobongisa esalaka vraiment bien makasi to bosente kopesa merci na mama Rosette Bikulu papa na ba mama ya monde entier ozomi tungisa na problème ya diabète sucre ezomata papa libumo ezokoma munene ozana mwa faiblesse sexuelle ozoko luka lobiko balobi benga mama Rosette Bikulu na kati ya Hollande publicité le kakipa na biso soko moni numéro te benga mama Irene Masiandoki na kopesa opo esala bien makasi bamoure na bamoureze tozana mois de la femme ba mama bazolata maputa ya kitoko neti na film nana zoleta biso ba super wax ya original balobi impératrice MK na kati ya Autriche balobi ya kosamba ezate benga na plus 43 67
64 53 21 69 okozwa moko impératrice MK balobi azali populaire colline ebungaka te atekaka ba super wax ya original na ba grand super na prix ya bien surtout na mois de la femme o bandeko nanga asali biso prix ya kitoko benga impératrice MK na lombango ekosala vraiment bien makasi. Merci na patience na fidélité maman Irène ayaka boye moi ba publicité pour ça la vie nanga PDG Guy Bozam Tunga prêtre ba séjour à kitoko na kata Allemagne PDG Guy Bozam Tunga prêtre na kata Bundes na minute nazo rappeler ba mourena ba moureze bana Irlande bana Dublin ba bi PDG Guy Bozam Tunga biso to kangara kaka ba container ozana ba kolino ngotinda na ngola ko hésiter te benga PDG Guy Bozam Tunga na plus 35 38 73 58 16 10 na suka so komi numéro mabe benganga na kobongisa parce que PDG Guy Bozam Tunga kotiti na Portugal bandeko ya Portugal olingo tinda biloko na ngola benga kaka na numéro wana kozwe moko prêtre de prêtre Guy Bozam Tunga na minute na Allemagne pas petite sœur na Emily Tunga balobi chez tantine Emily ezoyinda kuna balobi journée de la femme eza samedi bana Frankfurt tokutana kuna chez Emily Tunga na kati à Frankfurt. Voilà, bamourena bamourezi nyoso maman Irène ayaka boy biso tobetaka masola solo tobetaka aubergine te. Na ya rapide li solo eza mukusi. Boko melanga, bo salelanga ba voice, ndeko eko senga conseil. Bamourena bamourezi. Conseil o eza conseil ya bolingo. Amour e bomaka. Ezalaka pe aveugle nde na yoka kaya so lukilango manete makasi te otambu soki yendi. Ndeko na biso a mwasi abengi ngaza na Canada. Abi mama Irène tunelanga conseil na zoeba te na sala nini. Na utaki Congo. Na uti koya na Canada. Na zo sala siko inane na 3 mois na kati ya Canada. Mama Irène mutabengi senge za grand frère nanga. Grand frère nanga za marié. Tant na ova na kati nda kwa grand frère nanga, camarade de grand frère nanga ayaka wana mingi. Mais na ebi ete na ebi pe vi na ete za camarade ya nanga respect fo ezala. Mama Irène camarade de grand frère nanga kome ko linganga. Mazo lingate grand frère nanga yeba kazo linganga. Lokola pe na za mwasi na kweisa makito lingana ki. Erreur na sala ki fena tuna ta belle sœur nanga kaza marié ba verande na mwasi na tuna kite. Bolingwe meminga. Na komi ko bimana camarade de grand frère nanga mena ko bombama. Mama Irène camarade de grand frère nanga yebi grand frère na sa yebi sanga na mwasi baza ba problème na ndako. Mais soka ke na ndako beta maso nanga na zale kimoko bien na uti Afrique na comprenate camarade de grand frère nanga sala to komisanga camarade ya mwasi na ndako. Nzoka kosanga bazana bango na problème ite. Mama Irène, mwasi na ndako mkola mona ranga kaka na église na bango alinganga makasi. Mwasi na zwanga lokola petite sœur akomi ko bengisanga nazo kende ko lala kuna mama Irène omona tikinga na bana mibale alobake musala. Camarade de grand frère nanga omona sepeli to skali biso mba na ndaku mwasi na zwanga penza lokola leki na ye. Mama Irène mwasi na zo traitenga penza lokola famille lokola leki na ye. Mama Irène tozo vivre bon to sali presque ba 6 mois. Viwana mwasi na linginga makasi mama Irène. Na moni bolingo mwasi na zo pesanga lokola leki mais na zo bimana mobile na ye. Mais tant na zo bimana mobile na ye mwasi na ye baki mwasi na ye te mama Irène. Tant ya komi ko bimana nga akomo beta maso na nga na za leki moko bien na za respect aoki ko beta maso na ye kitoke pa mwasi na ma yebi ke nga na bimaka na ye. Et celle que mwasi na komi ko sepia na nga na ndenga komisa nga pusinga pembeni mwasi na ye nazo ko éviter mwasi mama Irène ezo simba te. Mwasi azo linganga mission na bengise wante fa lukanga. Yezo yo kanate pona nini mama Irène mwanga se na nga na tante na komi ko kime akoya tie pa belle sœur nanga. Mama Irène bolingo ane zaka kangana mobali muto yebi yango. Grand frère nanga ayebite. Belle sœur nanga ayebite moi ce n'est pas ayebite. Mama Irène to sali presque 6 mois. Pourtant on a yaki na sali ki ba 9 mois comme ça na awa na Canada nde na komi ko bimana na mwambalo wana to sali ba 6 mois parce que na ko ça une année 3 mois na kata Canada. Mama Irène problème na za nango on e ko bete so mama Irène e komi ko déranger nga. Nazo ebisa papa ngoto tika alingi te mama Irène. Akomi prêt abimisa ta mwasi na yeba ke to saka mwasi na mobali. Mama Irène ota grand frère nanga wapi. Aza ko kosanga ke na mwasi ne bazana ba problème. Nga perer na sala ki na bombela ki belle sœur nanga, mwasi grand frère nanga na sala ki vraiment mabe. Mama Irène nazo ko kalisusu te nazo yeba te. Na ko senga conseil. Na ebisa makambe o mwasi ya grand frère nanga
nayebisa grand frère to nayebisa mwasi ne moko direct mamere nazo comprendre te mwana mbali wana yebi te nasali mamere modèle alingi nga ekomi koleka nazoyebise foto tika lokola mwasi no nano ayebi na ye te nga ba grand frère bayebi te belle sœur na nga pa yebi te to tika mama irene alingi te azo komplike nga vi mama irene alandaka yo masolo beta kopesaka baconseil olobaka ke tobimaka na basi ya mibala bato te soki oza na mobali azobima na mwasi ya libanda eloko akosala akomisa mwasi na ndako na mbanda wana binemi mama irene ye azosala au contraire azokomisa nga na mwasi ne bapire makasi koyebisa mwasi ne benga ebokende sa bashate benga petit soki etambusa ye mama irene mwa mwasi na obenga ngo yaka tobima te papa lobi na bengo tobeta tour wana ya kozala na volant na voiture bazwi nga na mwasi nenga na mwasi liboso tokesala bacourse mama irene nakomi déranger nakomi kobanga nazopekise totika azoyoka te nayebi te bopesa nga conseil nayebisa grand frère na nga mbala moko nayebisa belle sœur na nga to nayebisa mwasi na ye bamoure na bamoureuse mama irene masomuso yokaka na matoi na okobeta mutu mbata biloko aboye deja nga na aseptaka yango te nayebisaki nga bitala lokolo opesi solo na obeta po eza mosala na nga mais normalement okosengela yango conseil te oza mokolo oza na age nini oyo naa na 31 na nga boza mokolo makasi na age ya 31 na nga nazala deja marie responsable na bota na bokolaka bana mwasi ya 31 aza mokolo makasi tala kolobaka te nga na ana mwa moke na 31 na ya mwasi soko leki 25 asi okoli na obeta bamoure na bamouresi bayebisa opo olembi bolingo oza na posa oyebisa mutu moko me ozomituna oyebisa nani grand frère na yo mwasi ya grand frère na yo toke kosolamba mona mwasi ya mutu ozobima na ye po yebisi mutu ya botika alingi koyoka te akangami yo nayebi te akangami yo mpo na nini yo ozalaka sonzo outaki na biloko na kongo nzoto no eza ndenge nini oza na tola bachinois nazoyeba te bamoure na bamourese masomo mosuku kobeta yango mama irene abetaka mpo eza mosala na ye poka mutu aye koluka ebeta me na logique nakopesa mutu réponse nga moko me lokola insiste mairene naza amoureuse nalandaka yo beta bamoure na bamourese bakomela nga yango nayeli bino bamoure na bamourese bokoma yango wana nakomi na suka mokili eza na buzoba na okosa bino te mama cornelia lutadi la Gracelette cosmétique bokoma azosenga conseil ayebisa grand frère na ye ayebisa mwasi ya grand frère ayebisa soi-disant mbanda na ye azocomprendre te eza pasi mibali bakobomisa basi na niveau moko tala vie oyo azobima na leki ya kamaradi na ye mamemi etina ndako na ye akomisi epi petite ya mwasi ne ye moko mutu akreki kamarade ye moko mutu asali ke mwasi na ndako bakoma kamarade na likangu na ye nalobaki eloko mingi mobala mayele soki azwi likangu eloko ebosa kosala mwasi na ndako na likangu soki baza bakamarade fo bakabwana me mobali oyo azwi kutu bazali bakamarade akomisi bango bakamarade oza mobali mabe omemi liwa na ndako bakoboma mwasi na bana tout moment mibali nayebi te yango nazoyebisa bino nzambe azala mwa mwasi nde namonelaka tu bandosala so mama nzambe mpo soki nzambe azalaka mwana mobali mbe bange bazala mite ya mabe boye te mpo nzambe aza la na colère riche na bonté mutema munene nzambe aza na wana mona eza mitema biso basi donc fo tokendaka mama nzambe o likolo yokela biso mawa koya na biso na kanda te tozalise bato pamba tokenda teke tata nzambe o likolo batata boza mitema mabe bopesa ndeko na biso conseil nga asalika bulo na nga babizu na bamoure na bamouresi nyonso balandaka mama Irene Masiandoki identité ya Bundesi Betel Pro Max topesi merci na mama Cornelia Lutadi la Gracelette cosmétique na kati ya Bundesi mwana telesi mwasi ya tata elibiso bagame ya kitoko bandeko na nga etekala te bongisa loposo epai ya mama Cornelia Lutadi la longola batashe longola baride longola banduta benga mama Cornelia mikolo vitamine C eza pa mama Cornelia Lutadi la eza kaka epa na ye babiloko ya kitoko ekoti kuna na Gracelette cosmétique bengo somba game na ote métis caramel oza mwasi ya mwindo lingaka batashi te yo mtopakola produit bima bambwa mwa mike lingo longolango benga mama Grace solution pona peuple congolais nyonso partout bozali na yebisaka bino bato oyo batekaka bamafuta bapakolaka yango te me mama Cornelia Lutadi la biso tosalaka bapiblisité topakola yango ye moko pakola yango bomoni résultat
Tokos. Bobenga Maman Corneille na plus 49 176 21 99 49 42 kozai balobi umela Maman Corneille lutadila na kati ya bundes mwasa te mwana tele si mwasa tata babinde na yebisa bino ka boutique robot kolata kitoko kuna ba garantie ya 10 ans ezali bilamba kano peze na ba perika Maman Bobila dawa ya Davina basuke maboko ya kano bobenga Maman Corneille logo na yango bomwe na émission totia care soki bobengi bokozala jamais décis tokutani mbala sima tosuki sa émission topesa ba bisous na première dame de Lausanne merci ko maman na Andy Riju Luawa un enfant pas comme les autres ya vient nga Gobelisha le plus beau papa du monde merci ko première dame de Lausanne balobi umela maman sociale totikala rara na maman bolingo nzambalola apambola merci ko première dame de Lausanne tobosanité ya ave maman Véronique Kelani na kata Switzerland bokelanga ba Westonia ya balobi kola tande si la raté pas maman Véronique Kelani na kata Switzerland tokutani mbala sima bisous bye. Iden marché Lidl na kati ya Kinshasa ba diaspora benga na numero wana ezoleka okozwa Iden marché ofuti mbongo awa bake ko livrer biloko na ba famille na yo na Congo Kinshasa na commune nyonso partout bozali baza na transport Lidl na kati ya Kinshasa Iden marché na biloko ya kolia ya qualité bobenga bokozala jamais décis balobi Iden. Bonjour madame. Bonjour. De la part de maman Ideni de Londres. Oui. Baptise Naina Otika Biloko. Biloko. Toujours Otika Langa? Yeah. Maman Ideni na Londres. Tona sac ya makala, demi sac ya fufu, sac ya semoule. Loso huile na kapa tomate. Nyonso yanga. Mama Ideni abaki asalo sibi oyeba te. Ayebisaki ngai. Bakoya kotika biloko me na ndimete nga nayebekaki eza lokuta. Ya solo. Mais na moni peut-être eza réalité. Vraiment. Iden marché. Iden marché. Iden marché, vous avez fait, vraiment. Vous avez fait. Nous sommes au Tigilanga. Si on est au Tigilanga, boy.